bino bozo comprendre tout ça c'est qui Gentini Ngobila. Gentini Ngobila zo boulendenga a dirigé Imana Mabe. À l'époque wana n'est pas au diriger Villa Kinshasa Mabe, n'est pas au diriger Lelo Mabe. Yango tolobi non, Gentini Ngobila soka lingi mokonza mboka a dirigé ACP naye. A dirigé ACP pona nini? Soka lingi mokonza mboka za suna musala te musale beba. Total la so Gentini lingi mokonza mboka. Baganga pamba baba tubadu ba tam. On comprend. Lelo yo. Ba ministre provincial ba Longwe. Ebi Geni Gentina Sali. Asali Geni. Avi bato ACP. A côté si banga comme si ba ministre provincial. Ogisa Kabuya Fabeta setena di Kambo. Tokoko lingate bato imana ba elelo imana. Gentina bendi bango bato wa kisi. Po ba lukaka biso ba communicateur IDPS po ba bundisa biso. Bon ciblé de Jeep nanga. Mais Jeep nanga za char de combat. Bon ça ba ventilta. Bon ça ba ventilta tito na oya bisayo. Na oya biso na ozela nanga fongola munoko total oso za pembe na chanting. Bino tout fo ba kanga ba créer ba magistrat na bango. So ba kangio ba tinde pa magistrat na salelo ba mo pévoquer prison. Gentini Ngobila ni kerena. Yango na bisa ministre intérieur Gentini Ngobila otambola na bato amabe. Na bato ba yebi politique te bato ba uta imana. Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote Belgique, Mbote Paris, Mbote de partout et si kapi bozolanda biso eza moko abino ira la guerrière de la presse congolaise le lenge boye beli tokenda toujours na basangwa mboka to kota ka vraiment na kati ya ba source pona koyeba lo lenge nini mboka na biso ko tambolaka makama mboka na biso ko tambolaka malamu to mabe vraiment naza nga moko te na plateau ya lelo na représenter bino mwana mboka onga naza na ye lelo mais avant ko banda ko présenter en tout cas na pesi ba internaute nyoso Mbote de partout sika pibozo landa biso wana na moni ba boss nanga Papi Kelly ainsi que Rufin Kisombe bana mboka ya tongo vraiment tindika nde makambu balo tindika nde tozo tindika bango tu awa nde sika pi tindika original efandaka ozana besoin ozala informer eza na place mususu to ko iko zala informer place ya malamu ya koyeba basango ya mboka na biso eza kaka na tindika original ya bana mboka Papi Kisombe Papi Kelly na Rufin Kisombe na wana na bosanité na pesi Mbote également na Belange Lutiku moi si moko bien depuis Belgique longo na Lydie Temuna na pesi bino ba Mbote ya trop ba gros bisous na bino Erdi Loubou de mon ami depuis Chypre na lingako mingi na pesi également ba Mbote na bosanité ale basuki Mbote na yango wana papa esika pezolanda biso esali plaisir ya trop honorable Jacques Motoile ya ba Jean-Jacques na pesi Mbote nazanga mokote kande na bino naza elongo na les gardiens du temple ya IDPS ensemble na ye nde bozo sala informer restez toujours branchés Mbote papa Mbote ndeko nanga journaliste na sepeli sundengwene na kobengisanga na plateau na yo po toloba toujours ba vérité ba bayebi kenga loba lokuta te mais na sepeli pinda merci beaucoup papa en tout cas ba imboka ba kolanda yo de partout bayebi ke yo vraiment côté na yo bosolonde vérité lelo tozo panza lisusu basangwa mboka tozo panza en tout cas ba internaute nyonso bazolanda biso na sengi bino bozala toujours la branché bon meka ko zapete bon meka otala de gauche à droite te po awande bozoye ba source ba ya basango ya mboka na biso ezotambola lolenge nini papa mboka na biso ko tambola lolenge nini kande na lobaka mboka na biso ezotambola kitoko po mwana mboka Félix Antoine Tshilombo président de la République le chouchou ya peuple congolais toujours aza aux aguets azali na observation toujours nde nazoloba ya kopesa fati majorité écrasante pe en plus lumière eza toujours na RDC mapamboli toujours mboka ezokende bien que soit que babiloka mike mais ça va par rapport il y a 18 ans Kabila mais climat musu échangé ça va climat musu échangé olobi mboka ezotambola kitoko mais tozomona ba makambo ebele kosalama na mboka na biso mboka balobi ezotambola kitoko te o rassurer biso lobi ke mboka ezotambola malamu Godin Poi le pasteur Godin Poi atindi lettre ba suspendre
Gentini Ngobila Mbaka waza gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Non, ce qui est à bon information, peut Singanzamba Kumba, ma peuple congolais a gagné, peuple kinois a gagné, mais ndenge na yebeli na situation, ezali cour de compte nde tindi lettre. Et pas il y a Mokonzambo Kafati Beton, et pas il y a président provincial Godin Poi, et pas il y a ministre intérieur, au bazobenga fierité na biso Peter Kazadi, nde batindi lettre pour ba luka ba suspendre Gentini dans l'immédiat avant justice etia maboko. Na loba likambo peuple congolais baeba 2 jours après na beleli cour constitutionnelle cassation. Bino nyonso tout osangana comme une seule homme to luka kosala audit na Gentini Ngobila lelo na moni résultat ya cour de compte o etindi lettre ya koloba ke Gentini faut ba suspendre massivement moki détournement ya mbongo o ezalaka te loko kamusi ba peuple kinyo ezanini Gentini azo corrompre ba députés provinciaux ya kopesa bango baza soki 45 ya kopesa bango 15 000 dollars mais ville à Kinshasa eza salite yango wana penda place tokolandela Gentini batu baza 32 mois impayés na hôtel de ville ba ministre provinciaux bafutamaka te nyonso tu wana ezo rendre compte na échec ya pouvoir na biso faci po lelo oyo pona kata mbala moko baracine ya bacommunicateur to ya F bacommunicateur ya ACP bacommunicateur bafanatique ya Gentini Ngobila so totali tosali na bino analyse président de la République soka ke na province tous les provinces président de la République atambolaka pourquoi président de la République est un vrai Kinois soka zana ndenga zana Kinya atambolaka te. Na petit exemple. Malgré tout Kabila za dignité. Tout le monde a Kabila tambola na bakomi na matete. Baba Rumbo, bakomi na Kingasa na Suka, Kabila tambola. Mais ya biso président de la République. Kimbuta kuta za ati sale. Yebokono Kimbuta salité. Atiel suivi la Kinshasa salité makasi. Mais Kabila zondi makotambola komona bosoto wana. Kimbuta za ki sale ndenge nini toyebi Kimbuta ndenge azala ki propre. Mais ndenge ni obenga ete azala sale. Yo zo mone propre. O balobaka ke batalaka moi sa propre na rideau ndako. Ndako ne koza propre mais so rideau eza salité. C'est que na kati wana nyoto eza salité. El nyoloba nini? Elingi koloba ke vila Kinshasa mutambe ko gerango Kimbuta eza ki salité. C'est que yemoko d'office boza salité. Mais quand même tozo mona Gentini Ngobila zo sala musala. Quand même te, muta sala musala na ville à Kinshasa eza mon président de la République. Ne fort à Gentini te. Gentini na pese félicitations bisikaza. Nzamba bomba ndenga bongisi 4e mairie. Aebika commune à limiter c'est fini. À part limiter, Gentini a na commune mususte. Mais tangela quand même ba commune azo sala musala. Non, tangela nga par limiter commune nini. Ba commune yo zo mona ba Kingabo eza ba effort ya vice gouverneur je koko Gérald Monumba. Yebisanga i commune nini oyo yo koko yebisanga oyo Gentini azo sa musana omona ngote. Ozomona commune moko te. Nazomona ngote nazomona. Mais siko lettre ya suspension o bazo sengela o surtout mingi etanga mieza nani ye moko Godin Poi muta sali lettre. Comment est-ce que vous avez dit que nous avons mon côté à ça? Non, na lobby boye. Godin Poi, cour des comptes, et Tindeli Godin Poi, lettre, va se suspendre Gentini dans l'immédiat. Et dans des cours de compte, Tindeli Godin Poi. Cour de compte, lettre, ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Ngana loba ki na omema Gentini tina suka. On m'a dit souci na ngezanini. Nga lingaki président de la République, il faut comprendre que Gentini Ngobila lingi était. Lelo Gentini Ngobila tina ba onyo na e. Balobake elenge sande Gentini Ngobila sali. Na propre effort à président de la République. Wana bakomi ko se manquer na président. Balobate ke zando mutazo sala ngweza Gentini Ngobila. Na propre effort ya président de la République. Bakokende ti place ba okende balobake hôpital à mama emo. Gentini de mutazo sala ngo. Tout se manquer te, tout ça là encore se manquer te na peuple wana.
Gentini asakani biso makasi. Gentini ndenge zabo e batela ki obstacle pas président de la République pour détruire peuple congolais. Na yumbi Gentini asale le côté. Nde on a Kinshasa Gentini on sale. Tout se moquer pourquoi? Ngana ebisa ki ngai nde nazabo nazabo na kobanga Gentini te. Gentini nde fa banganga. Gentini nde fa banga yo. Nina lengi saka. Ah donc yo zo lengi sa no ka Gentini. Lengi sa Gentini nazo talisa eke ba bêtise oh yazo sa na ville ya Kinshasa. Biso ba kinyo toza ba pathétique te. Na ba kino mema Gentini na tina suka. Lelo cours de compte endimelinga. Pe yo kinga. Et l'objet que Gentini a d'inter aux gouverneurs. Il y a un homme qui Gentini a courage à démissionner. Pour Gentini, ce qui a démissionné, c'est madame. Ma corruption a humilié plus que Kimbuta. Mais bonzo luka ko humilier makasi boye pende. Mais na yebi bien na minute oyo. Batu ba olo bakende o je koko gode po ba sombinga. Mais zabongo basombi yo. Kina lobelo komo. Nzima ngo kaka ke basombi yo bapesi yo combien. Tangela biso combien yo bachela ko na bisa. Na bisa yo. Nga basombanga te biso to bunda lit oyo. Ha? Pona ba anti-valeur te biso to bunda lit yo pona ba valeur. Na ko biso belé ba te belé ba na UDPS. Ba ya poto ju pouvoir. Ba ze belé ba ganga na ba mikwa. Be baze belé basaka communication na bango so ba pesi mbongo ngana lia na Gentini na Melana Gentini mais tant na moni que comment luka ko trahir muto lia na yo Melana non tant na moni Gentini que azali susu na vision mokonzi te azo komi ko sale la sentiment il faut na sani na dénoncer yango na dénoncer na télémisi cour de compte a ju pe boyoka cassation ko zoboyoka cour constitutionnel ba ko beta noter Gentini ko zalate na conseil d'état Gentini na ko memaye mer tina suga mena zo bisa batu Gentini solongwe rôle nezo robimate ba okanga tous les frontières pona yo il faut ba kanga yo ba sambisa yo ba tuna biloko to sali pona peuple congolais pe en plus tant mon peuple congolais so boyo ki ba kangi Gentini o nyoto za malaria ba kanga ke na typhoïde malaria ba zo ba ordonnance wana ba kenango na justice Gentini nde mutaye continuité Kimbuta biso toko ko permettre te donc Gentini nde mutaye ko baby sa ville province ya Kinshasa bo madame président de la République a payé confiance na ba gouverneur nyos. Mais ba gouverneur o bazo sala ba bi de confiance basé belé. Ezaka pe Gentini. Bozo tanga mingi ka Gentini kaka ye moko ndemka memi fardo wana. Gentini na ola ki se tengana kabundi, tengana plus que kabundi. Yo kasi Gentini ndenga za wana. Ayebi te mamba o sala to sa mabe. Il faut Gentini ba bisa biso 2 millions pour mi gouvernorat national. Oh ils ont payé sa Gentini. Oh premier ministre ils ont payé sa Gentini chaque fin du mois. Mbongo nezo kende wapi. King bo peto tie bande kone ba petu wana ba sombi mapango, ba sombi ba jeep. Lelo mutu lo kwa levi pai. Au makotinda ba kulu na bandal ba menacer ba communicateur à UDPS. C'est un manquement. Biso tonto bunda levi pa obeta badam levi pa menacé nanyo azotinda mutu ba menacé levi pa ya moni bandal lokola ye paso ba ke muta ko kanga ya zate potinda ka ba kuluna ba kunazo dinazo ba bien ba kuluna ba menacé ba communicateur à UDPS levi pa ya bande ko beta ba carte le vie pas zola ta coupé au Québec ba balé na ba association mais le vie pas il est là comme kaba ba $700,000 ko ça ba tapage na bandal et c'est bino bozo comprendre ngo tout ça c'est qui Gentini Ngobila zo boulendenga a diriger Imana Mabe à l'époque wana n'est pas au diriger ville à Kinshasa Mabe n'est pas au diriger Lelo Mabe yango tolobi non Gentini Ngobila soka lingi mo konzamboka a diriger ACP na ye a dirigé ACP pour nini ce que ni mo konzamboka za suna musala te musale beba total la so Gentini ni mo konzamboka baganga pamba baba tubadu ba tam on comprend lelo yo ba ministre provincial ba longwe rebiche ni Gentini sali génie ba to ACP a kotisi bango comme si ba ministre provincial ata ba futa bango te mo ba discuter zate ba ministre provincial
ata bafuta bango te badiscute te baconseiller Gentini bazolongwaka baolongwaka mpo nani Gentini azolinga bango non Gentini azotortire bango pa mususu yango wana communicatrice ya ye moko ACP oaza communicatrice ya Gentini Ngobila a démissionné mama ana na kotanga komonete po balobaki alukaki nga non félicitations mama ozwi courage pe oza mama modèle alongwe kaka na gouvernement Gentini te alongwe pe na ACP a retiré candidature na ye alobi Gentini alingi mokonzi ya mboka te makambu Gentini azosala mbadi aza femme a félicité oui pour bazo sala bazo travailler juste pour l'intérêt na bango moko propriété azo travailler pour l'intérêt ya mboka mobimba Gentini azo travailler pour na ba levi pai pour na ba petit na ye pour na banani oyo babengaka conseiller spécial na ye wana pe lisuchicho Chicho conseiller spécial na ye ndekwa nanga oyebi Chicho ane ndekwa nanga ya Corneille nanga oh nanga olinga kofinga mokonzi mboka libanda mboka lo babilobalo toko ya place wana mais Chicho wana bazwa na imana c'est mutu mo rechercher mamba bakisi ko luka ba vient na biso ba mort mais lelo Gentini zo bengi a côté na mamba politique mais Chicho ko bi ko luka ba maître po ba luka ba communicateur a UDPS ogisa kabuya fa beta setena di kambo Tokoko linga te bato imana baelelo imana Gentini bendi bango bato bakisi po balukaka biso ba communicateur ya UDPS po babundisa biso bo cible de Jeep nanga mais Jeep nanga za char de combat bo sa ba ventil ta bo sa ba ventil te Chicho na oyebisa yo na oyebisa na ozela nanga fongola munoko totala oso za pembe na Gentini bino tufo bakanga ba créer ba magistrat na bango so bakangi yo batinde pa magistrat na salelo mama pe évoquer prison Gentini Ngobila ni kere na ye yango na bisa ministre intérieur Gentini Ngobila otambola na bato amabe na bato bayebi politique te bato ba uta imana Chicho nga na ebeli na mamba politique te nga ebeli Chicho na mamba imana mamba bali mais lelo Chicho conseiller politicien te politicien te mutabale mutamormo Nena ebeli mais le politique a commis politicien Chicho pas commis conseiller spécial a mi benga François Béadé tala degré François Béadé mutabuzoba mais mutami benga komba mutabuzoba François Béadé ya Gentini Ngobila mais Gentini Ngobila nazo comprendre te ofandi na Kabila o mamba politique na yebi pete so Gentini ngo pe na politique aza kokola bongo Gentini na ndimite na politique eza kokola mais nazo ebisa Gentini Lucas, c'est le moment, l'heure est grave, démissionner mon frère. Que vous allez humilier, travailler à ce pour sa fatigue majorité. Yo monite kinga na obundisa ACP. Na obundisa ka Gentini. Mais pour ani obundisa ACP. Et loko ezo soutenir mokonzi mboka. Pa na ngai na mona ngo eloko malamu. Ndete ACP loko wana ACP. Na mona ngo eloko malamu. Mais individu namona ngo eloko wana po ACP soko yefu ba pesombo mais biso na UDPS to aka lipa mateko fele différence eza entre wana ba pesombo ndenge nini ACP po ya ko encourager ya meeting na bango fo ba pesombo mais biso to aka lipa mateko fele ozo comprendre yango nga nazo ebiso eza nini Gentini a démissionné pas kozala humilier lokola Kimbuta soki alingi kozala humilier lokola Kimbuta te wana etali wana etalié peuple congolais kolanda Gentini mbam na bato baza na ba hôpital bazo kufa na malaria na ba typhoïde bakotelema pona robunda bitumbo na Gentini yango na sa président de la République soki Gentini alingaka yo a démissionné alingo kaka soutenir ACP amema ACP et pe son majorité wana kozala bien mais soki kaka ba bêtise azo sala mama coup de compte qu'on frappait Gentini massivement na banzi bo comprendre te bato belé bazo longwa na ACP bato belé bazo benga ngai pembeni ya Gentini ba ba ke bazo futa mate bato ba pekisanga ba bikolo ba policier te po zo beta moi muke soulèvement mais ba policier baza détaché na hôtel de ville quartier de policier ba futa mate ti lelo ba futa mate ba bourgmestre Soukaina a bloqué
tout bourgmestre aza na droit konome te bourgmestre aza na droit kozwa mbongo wenze te mbongo wenze mutu to akongola yango eza Lévi Pai mbongo ya DGRK Lévi Pai tout là c'est petit là Lévi Pai ba musicien bayemba Lévi Pai nzambe pa to mbongo nde ngo ba okipesa na ba musicien bayemba bango wana eza bavina bango wana eza bavina bango koyemba bango koyemba te okokozala osa bolamu na mboka oza na vision mokonzi mboka ata jiba azoyembo ata wega oyembo eza nango normal mais ozosala peuple congolais mabe jiba azobwaka yo elo oni na malongo ozosala pengo bila boti courage un gouverneur koya na francophonie un gouverneur azobwaka mbongo batu bawelela mais ville à Kinshasa eza sali te tala libanda na hôtel de ville tala stade wana eza soni pe un gouverneur azokende kobina ngobila na feti azobina yebi te ke bazofilme ye mais peuple congolais azosouffrir peuple congolais aza malade ngobila 24 communes tout à part limité côté mosusu eza sali te eloko nini ngobila asaka na mbongo bapesaka 2 millions qu'on lui mettait côté la 7e rue, 8e, 12e rue, tout le bac non ngobila zo ça elo morote. Na lobi ngobila ça le côté. Ngobila c'est l'autre fois je courage à démissionner. Omoni ngobila taka kimbuta yiba mbongo atike le côté. Mais ya zo yibate. Mais nga na yebi ngobila muta mbongo makasi. À part musala ngobila mutala. Mais ane na bolingote na fati. Omoni mutala so mutala oyibate na bite ngobila boyi mais oyiba ya mwana na tuna ngobila so yiba ngobila oyiba yoka singa na banga ngobila na lo ba vecteur ngobila oyiba ngobila zo yiba po ba bazo futa mate 2 millions wana oyo nani sama lukonda pesa ka chaque fin du mois kenda wapi président lobi sama lukonda kateloko wana yango boni king bopeto échoué azuba ndekone musuna koko lobata ba osala wa king bopeto o soi-disant pasteur azaka pede na mongo asombi bakak soki zena soki nani asombi bakak eloko nini ba osala na king bopeto o comprendre eloko nini chef du travail no azana kalamu ba suspenda ya biso depuis nani bourgmestre na biso ya UDPS na kalamu chef du travail na joué intérim ba pese $20,000 alongwe na kimbatseke akoma futela na victoire asombi na jeep mais mbongo wana pa abongisa kalamu wana ta propriété pour ba ke batangobila ba tambola toujours na moyebi bato ACP ngobila recruter batu nyonso tout ya PPRD baye na ACP yebisa ngai ACP na olingo simba on te poso na simba ba opanzana na kana ngobila tika a redémissionner maman ata bandenge bazolo bake je Coco Gérald asombinga non tolongola na kosomba je Coco aza na UDPS aza vice gouverneur na kota ya UDPS na soutenir yeto na soutenir ngobila na soutenir je Coco esenga na koloba je Coco aza moyibi je Coco yiba ba pièce ami kolobate po wana za na koloba non na kolobate po na yebi via je Coco ya na via bo pauvreté te ayana ba bien na ye na mamba politique tomona batebele ba na banzala ndeti bakabudi na bapasi ba na ngona politique lo ba komi ba riche siko je Coco azosunga gentini na nini je Coco azosunga gentini makasi na ba descente oyo moni elenga ko kitana descente mutapesa ko se je Coco Gérald Munumba lelo je Coco découvrir que mutoyo ana bolingo peuple te il faut na sani il faut na tika peuple mo ka se charger na donc je Coco tiki gentini to lo babongo et bon je Coco massa gentini baba mastate baba masate baba esclave à peuple mais esclave à peuple nde to moneza mais il faut batambola na boyokani parce boyokani bakoyokana na mutu ndele nini mutu aza riza aza na motema ya likundu ye moko ndenga lobaka likundu gentini aza na likundu gode po imabe nini asala gentini poko de po ya lobi ke to mona clarté mwana mai to travailler to mona king bopeto clarté ezani ndeli sumu o gode po ya mimi o le obalo ba ke gode po ya sombiga na tem nazo fula pecho limbisanga na fula pecho pecho yo kombo na yeso ki kebano ha kebano soki azo mibenga gardien du temple ya ACP
communicateur muta uti mbujima yake bembe ya Kondo Etienne Tshisekedi atikali mbama akomi koyemba na baima na nde baimba swede petwa na zola taba draba nini petwa na kenda ayiba bambongo ayiba ba téléphone akenda lelo prison lelo petwa na zo funga mnoka le baka komi gardien du temple ACP afunga mnoka mankenga respect ozo kwa biloko ngobila zo zoga toujours ben incompétent na ben incompétent kangu na ndako ba ngobila ze compétent batu ba telanga minduki na comment défendre ngobila tali na défendre compétent c'est que na dingi mokonza mboka te il faut na soutenir mokonza mboka ngobila fazo a courage au démissionner ani nga komika nga matende nga kosa biso soka longwe pe perdre kate mutu oui tolingi pe perdre kate mutu fazo sa mabe tolingi pe perdre kate mutu Corneille Nanga, to beta no mo lisolo pe Corneille Nanga. Alobi azoloba vérité, aroloba vérité. Vérité nini selon yo o Corneille Nanga ndialoba. Tolingi na biso ba distraction, wa les ba distraction. Corneille Nanga yiba na pouvoir na biso na 2011 ya Kondo Etienne Tshisekedi. Azongi sango o apesa Kabila. Corneille Nanga voté tatale ki mwasi na ye mama le ki ba député. Vérité nino lelo peuple congolais au fan d'aboué au se retrouver pas fati colonel nanga loba biloko alokuta mais c'est ka yebi makambo ebele ebele la vérité a tout bela pour Kondo Etienne Tshisekedi na zotel mais tout mobimba aloba na za libre mais ozala non événement ni les sans effet nyo surtout ezanango na dégâté ezana dégâté ezana dégâté pour colonel nanga mona baza famille modernité famille baticho baza famille modèle toto zela yana ya loba biloba loba bongo tokoyeba ndeni ya ko répondre siko moyebo répondre ezana te tozo chimie nani yebisanga tozo panique na nani mais ba bien pesi bino moi chimie aussi moi palpite et pesi na et pesi bino il pesi moi chimie bino bo sakana bato biloba loba yo loba nana biloba loba bino bo mo loba ba journaliste mais nazo kamo biloba loba te eza vérité tika to loba ba vérité biloba loba meti mutu lokwa colonel so colonel Nanga biso tokobanga azata na nibaz colonel Nanga za muyibi ayiba pouvoir na biso na IDPS na 2011 apesa ngo Kabila mandefu bino bozo kwarango biso toloba biso toza bazoba loba eza nini événement eza lokwa ndeti libungu zo diemela na likaba bato epola ya mutamobola na récupérer nga bakia on a matembele akani mufinuku yo nuku talisuni eloko nuku tezate non événement erozwa biso Kabila kuta mandefa loba kia oloba to ebise yo loba mais si siko pe Kabila zo loba te aloba kia oloba depuis annoncer que faut na loba na ebite so bino ba journaliste bozo comprendre Kabila loba na munoko nini na Kiswahili mais aloba rappel lingala bon mutaloba wa bêtise na nini bêtise nini ya lobaka ino mo côté la Kabila te bêtise nini ya lobaka loba na biso vérité wana bêtise nini ya lobaka na banda lobela ba via Kabila toza na président la taraba botchi na soulier to ba jaquette wana moko na pantalon jean na munene na chemise à roka achama ndefu soki zazu tabotika biso ba biloba loba Kabila ndenga za na oloba nini élection lobe yeshon aibo loba te banda fana bokonzi baba bamo batune babambeli université ya kimia botika biso baza batu ba loba te Kabila zo mérité prison botika biso loba question congrès ya IDPS zo yebana te place nango zo yebana te exactement ils ont loba kende bino bo loba tobolingaki congrès totie congrès mais congrès totie eza mpona kosoutenir candidature ya chef de l'état nde Vital Kamerhe tie siko où est le mal na oloba où est le mal eza nango kaka mpona kosoutenir vision ya chef de l'état mais kosoutenir vision te tosoutenaka déjà vision candidature ya chef de l'état yango totie congrès tokolongola nani mpo totia nani biso toponi na Augustin Kabuya ti mukolo na biso tolobaka Fati Beton bo Fati Beton azaka père na biso tazaka ya na biso na IDPS papa na biso nde père na ye ndadaya siko ti mukolo na biso akoloba ke Kabuya yaka totia secrétaire général mususu oyo osali ekoki eza na bangonga to forcer temps Jésus Christ Kabuya aza na ta na ye
jour musu pe ngape na ozope teleki na soma na ngape na baki na opes nani crédit de pessoa to ya dollar to lobela no mamu qui est social to ya dollar ya mboka na biso pourquoi eza instable to ya dollar ezo yebana te lelo eza na monta boye lobby excité lobby kuna ezongi boye eza nini juste ezo sala ke to ya dollar eza la instable na niveau oyo premièrement na oloba na linga barankini soutena wa papa asuraya boya barankini oyo melonga na linga na biso eza nini base économique na biso simbami na deux individus deux miyibi deux étrangers oyo tozobenga Kabila na Moïse Katumbi bato basimbi base économique na biso bonga fati a recette deuxièmement batu oyo bazo matia $3 dollars na bato batiaka mwa ba boutique na bango mike ba kiosque na bango Kabila sur en plus na zo ba gouverneur ya banque centrale mama wana so rassemblera na Shekina na ebité bolimbisa mama na fa zo ta démissionner po na zo comprendre que ta na rigueur te oyo pe sentimento mutu to zo matia to wana il faut ba kanga bolanda to eza na banque. Vous comprenez, 3 ans là-bas qu'ils ont 22, mais à 25. Il faut pas qu'on ait toi dans ça ba bêtise. Voilà. Pour nini, plein de temps où élection bandi ba bêtise. Tant où élection bandi ba bêtise. So yebi sangai. Pour na peuple congolais yina mo konzambo katoni. Est-ce maman banki wana zolanda penda solo. Maman wana banki. Na zo ebate, so mutu ayebi musate botike na poto zonga. Bocha mutu ayebi. Il y a l'économie en boca. Aujourd'hui, Vital Kamere, mais je ne comprends pas Vital Kamere. Et là, on est désolé. Si tu lobby, tu pour lobby, soutenir mon compte en boca. Mais personne ne nous va regarder dans mon babatongo. Toujours distraction dans Amida, toujours dans Amida déjà usé, mais si quand même Amida, Salama Kambamboka, Toloba, Vital Kamere. Nalingana, biso, ça vient à biso, to bunda, to joie pouvoir. C'est comporté de tika ba distraction na Amida. Lukana nous makabunini et lokoni nezo les kate. C'est quoi qui se passe? Lukana no yeba kamere, c'est quoi? C'est quoi? Oro la biso ba photo na Amida zo kangabolo ko Amida komi donabe ja Congo. Ce n'est pas bien. Peuple congolais zo finga ne moronzambo ko finga fatite. Caméra yake sali ba organs na na stade. Ya koloba ke $1 comme 1000 francs. Mais aujourd'hui, les autres sont un miracle. Tu as une caméra, pour ne pas bunsa mon konzambo kana éviter. Mais na ebisa caméra, ça conseil gratuit. Masaro sobozaka na caméra, yebise atika na distraction na Amida. Pour depuis le 30 juin, a rassuré qui biso que to ya dollar et kokita. Mais to leki le 30 juin, ti le dollar et zaka ke stable. Mais na lobeli déjà caméra te, boyo kite na lobi na tika distraction na Amida. Alors ils ont ça les distraction na Amida. Na zo comprendre son na biwa fanda gata muke. Mais caméra fa kita na ba descente. Adia la bendie oh ba komi kota to déjà 26. Akita landela kende na banque centrale yeba c'est quoi qui se passe et là on dit ne ba meti le to ka caméra te mais so tali na réseaux sociaux mona caméra la ti veste noir Amida la ti robe a wolele Amida kangena nzo meto yebi déjà Amida zayo to yebi déjà boto la jibe Amida mais problème na biso za ni caméra s'il vous plaît travaillez comme il faut peuple wana a kofinga ota ofinga mokonza mboka mais tozo loba eloko nini ezoleka mbongo mataka mais yondo za ministre ya makambu wana ozo sala nini mama Amida s'il vous plaît za muto na lingaka mwasi kitoko bota basoraya tika na nuki yebisa kamera tika na distraction pana pona ebi Amida ero abimate Amida ndenge moko na jibe Amida bimaka butu akangama nyoso tu na kati ya chambre so kamera bimi mais Amida tinda na nu kamera yebe loko nini ezoleka po peuple azolela mabe tato bino bozomona bambongo mais peuple wana azo souffrir viens nanga kamera na lingara lisutade mais tika biloko yo travailler comme il faut peuple ACP là. Dollar wana ndezo mata, ezo bebisa valeur. Lelo kamero olobani. Oza ministre économie olobani na peuple. Osalini. Mais ça l'effort na ma yelo nga na yebio. Pe ministère wana na ma yele na classe kamera tangi. Yangwana. Mais vie le wana na distraction ya Amida za yo. Na poko kozo nga 22h Amida ozelo na balcon.
na tongo koti biro kitina na ba descente et ça la nga bien kitata mukolo moko na descente et ça la bien na lobeli moi liloba na suka parce que to komi na suka ya liloba na nga suka na zo ebisa ministre ya finance Nicolas Kazadi fierté patron finance. S'il vous plaît bato DGI balingi basa la grève. Il faut bien que la bango mbongo na bango yo bloqué ya prime de risque wana. Bazwa yango po bango ne bakotsaka mbongo chaque jour na trésor public. Mais soko bloqué mbongo wana, oyebi ndenge kosala. Pe o bloqué ngo na moment nini? Na moment toke na ba élection. O bloqué ngo na moment nini ba yini na biso bakota po ba critiquer Mukwa Tombolo. Lukozongi c'est la bango mbongo wana bato DGI bazo se plaindre mbongo wana yango salaka bango bien. Mais ce que zongi cité ba gréver kaka la muka lui. Mbongo na joana finance ano retirer non. Na ebisio ko retirer non. Po na zolo banona ndenge mo ya bien. Pesa bango mbongo na bango prime wana et ça la kabie baza baja l'état baza batu. Kabila botola bango te na pouvoir a Fati bobotola. Au montre que tout ça fiasco. Batu bazo la kombono Nicolas Kazadi. Ba policier bazo réclamer bazo futamate. Ba jebele bazo réclamer. Kala na pouvoir no na plein d'élections. Yo ba tuninga na tuna Nicolas Kazadi. Ozo travailler pour nanani. Pour na Fati, to pour na invisible moko. Tu éviter nga na ebi ko travailler pour na Mukwa Tombolo Fati beton. Travailler pesa batu mbongo wana po ba sepela. Talande to emati. Caméra distraction kana amida boke la Fatima wa bolinga Fatima merci. Merci beaucoup, merci en tout cas na bande ko nyonso bazala ki branché kolanda biso wana na kati ya tindika original o ya boss papi Kelly na Rufin Kisombe en tout cas bana mboka o balingi mboka na bango o balingi Kongo kende liboso tozala ki ensemble wana na les gardiens du temple de l'UDPS boyebi ndenge mwana mboka pesela ka masolo ye epana ye le côté kota kate za la vérité rien que la vérité pona ko so saba imboka nyonso de partout sika pi bozo mi bozala ka toujours informé na makambo ya koleka na mboka na biso. Vous allez toujours là, restez là vraiment branchés, partagez l'émission, bon mais kako partager, bon mais kako aimer et puis vos commentaires vraiment je l'attends impatiemment. On a eu vraiment que je l'attends impatiemment nazo c'est la commentaire na bino et que ça la biso bien que ça la ke mboka na biso et avancer que ndeli sous liboso. Merci beaucoup na honorable Jean-Jacques Mutwale ya ba Jean-Jacques papa na pesi ombote. Merci également na mama Jeninda ya Kayembe sponsor officiel ya Tindika original. Na bosanité ba ndeko nyonso ba confrère pe ba concert na nyonso ya Tindika original na pesi bino tout bambote. Nani moteur na kapa ya na bosanyo kapa ya vraiment moteur moko ya bien ou montaka ba élément kitoko makasi na PC yo pembote. Rabi derrière la caméra, Rabi Lema derrière la caméra en tout cas mon caméraman je te salue également. Na PC mbote na bandeko nyonso boza ebele tantine zozo motema ya papa Edo na ma gestion na PC mbote bozala toujours là branché. Je vous aime beaucoup. Au revoir, bye bye. Today